Nazali grande puissance mutu mo wa nanga azate oliebo mekanga na beleli na benga na ba rebelle na rien tala lelo na Kinshasa ba rebelle ba entouré Congo mobimba ko banda Mobutu soko ngai te na bezaka ordre na kokolo mami la diza Mobutu ekoti ankoi mbela vanda ki 32 ans te ngai nde na pesa ki ordre pa ya chef nkokolo mami latisa Mobutu ekoti ankoi ndi afandi 32 zao ya vandaki Kabila peur ngai nde na kei kobimisa Kabila peur pona kolongola Mobutu na 97 ye akokende kopesa lisasi ngando president toboma lisasi ngando tango balingi babomi lisasi ngando na loso ngai natungisa makina zaki na Lubutu natungisa maki makasi nalingaki na baluka na biteli kolo ya mutu moko tokende kaka nde toyaki ngai nde nayi kotikala na Kabila fisio nayi kotia ye loboko na Kisangani na Upala na secteur epa oseka nongo na Lobaye wana Joseph oyo ye azoyeba azoyoka nazoloba wana ti epa chef oseka nongo na Lobaye ti tozalaki na mboka ya etiti na ya likaka ke tozalina po lokola ba Rwanda boy na obeta kankaki moko Rwanda ekei omotiko pe nyozo bakosakana na kobeta kamba moko ekei ezande ifuna nu nazola na chef de l'État po nazali mutu ya ba minduki lokola ya toto ta obeti boy te minduki nanga eleki na ya ba chinois minduki nanga eleki ya ba arabe eleki ya ba Russie ata États-Unis so na lubina sidiki lelo na kunda bango na kundi bango na tremblement bongo yo nzambe yava o sala likambo fozwa permission epa ya moto mokili tina bomondo pona nazo tinda ba militaire te bakangi banto lobi okuna 100 personnes en droit inconnu mais intervention moko ekende te. Alors yo nzambe ozawana ba massacre nyonso oyo république ezo subir ozo sala eloko te objectif na ezaka moko fomo na chef de l'État. Alors olekaka na baitando ikie secret nini oza na kati ya motema na yo oyo ozo bomba kolobango na télévision secret nini eza na oyo bomba na motema oyo koki koloba na télévision te il faut ka osola na chef de l'État. Mais c'est les journalistes journalistes ya Mbandaka journalistes ya Kinshasa journalistes sele makambo ngai na ina yango barmema ona ina yango ezali ya mutu moko teke na beta kake mutu moko to mibale bakufa te. Très bien. Il y a une autorité oyo ya Congo mobimba ayeba ke tozalina po lokola ba Rwanda boy na obeta kake moko Rwanda ekei omotiko pe nyozo bakosakana na kobeta kamba moko ekei ezande ifuna nu nazola na chef de l'État po nazali mutu ya ba minduki lokola ya toto ta obeti boy te minduki nanga eleki na ya ba chinois minduki nanga eleki ya ba arabe eleki ya ba Russie ata États-Unis so na lubina sidiki lelo na kunda bango na kundi bango na tremblement bongo yo nzambe yava o sala likambo fozwa permission epa ya moto mokili tala mwazi na mwazi babala kaka na gouvernement ozo mona o ukomona catholique akopesa mitindo poza la gouverneur il faut bala moninga na mumbali. Ah bon? Poza la ministre il faut bala moninga na mumbali. Poza la président il faut bala moninga na mumbali. Po binu bozo dépendre na bokoko na bango. Juka nde bokoko na binu nde l'équipe puissance. Yango za komona ke naza ko prévoir binu ke boza la lokola ba président mususu bazo boya makambo ya ba mindele. Ngai pe ngai onzambe abakoko. Nazali grande puissance mutu mo wa nanga azate oliebo mekanga na beleli na benga na ba rebelle na rien tala lelo na Kinshasa ba rebelle ba entouré Congo mobimba
Non, ok, na on a fait tout pour tout passer pas mal. Ah, na mon place bozwa. Ah, oh là tu es là. Bon, normalement oui, ça quand il a maman tout monde ba to ba ba kabeli biso, to yebi na peut-être. Mon amoni ka il a mabe na lati. Il a mbaka ba kabeli yo yebi sina la honte. Na bi signe na honte na moni. Oyo o azana il a mbana o azana. Bon, normalement na yebi était na moni ka il a mba, ngabe na lati ka il a mba. Yango na seconde. Est-ce que yebi président de la République, président du Congo azala nani? Bon, moto na yebi était, na yebi ai pa na biso, na yebi penza moto na te. Na yebi tozana kutimia biso moko nde akufa kufa boye, mais yebi nande. Voilà. Yo yebi Félix Sekedi te, yebi chef de l'État te, oyo kape comment on a te. Ayo kate na mona pe te. Olobi yebi ka chef coutumier na bino. Ka kande moto kufa tuti kutu ko enterrer yabo. Congo ezala makambo ebele. Congo ezala makambo ebele. Un Congolais ayebi chef de l'État te. Oyo chef de l'État Tshisekedi. Ah ba to vi avi en passe ya monyoko abilanga. Tozo vi avi en passe abilanga soko sailanga to kolia te. Kolia mabe kotanga bana mabe papa. Toza komona en passe. Awa mosala musu ezala te ka bilanga. Toza mosala musu te ka bilanga. Be bilanga so kelanga te boko vana nzala. Obe mpondu mai mabe to komela mai ya mabe toza na pompi te. Toza komona en passe. Régie des ezala ka. Ezali awa te na bana biso nkombo wana bebi te. Bayebi régie des. Bebi te. Courant pesa ka. Courant ezali te be mwana na lampade yo boyela biso obe kune pa otozaka na yango te. Molili kaka yoko abetwa. Na bidio ba dipeni yo ba ko bisa mokonzi te po to ka pe malobo wango ebisi biso tabo to koloba ndeni. Bolingi basa ya binoni. Tolingi basa ya biso makambo abati ya biso ba pompe to me ya kamai. Bati ya biso ba minda ndenge tozaka molili ko banyama boite. Alors bo accompagner nga na mona place botoka mai. Tokenda papa. Mama lobi bango kutu régie des eaux bayebi yango te. Baza na mai ya komela te. Tokenda ki descente tibi koro kuna kutu batu musu ba oloba chef de l'état bayebi ata kombo na ete. Eza pas si pour na ba konjina biso, il faut bo s'impliquer personnellement na ba Congolais ba ko vivre na kati. Botala ba paisible citoyen ndenge bazo vivre na pasi na kati ya Congo. Awa ezaka 32 km na ville Mbandaka. Alors bato bavali na Kinshasa kutu courant to bosana mai kutu ezalaka te. Bambango bayibaki pona forage 145 territoires ya chef de l'État. Botala bino moko. Botala bino moko solution. Botala bino moko réponse. Botala bino boyoka oba. Mbote. Yoko mono nani? Mbongo. Mbongo. Ozo sali. Nako tutakwanga. Ozo tutakwanga. Usko bozwa ngonde. Kaka soki toloni bilanga tozwi kwanga te. Ozo tutango po bolia. Toko tuta po toteka mosusu pe tolia. Po boteka. Usko bino awa mombongo musu bosala te bobika kaka na yo. Tobika kaka na kwanga. Usko bo pono zwa ngo wapi? Tojwa kango kana nzamba. Na zamba. Bino moko mtu bolona. Boloni. Après nakati matiti ekoli na pikoli après na tek. Siko ke oteka ngwa. Toke na koteka ngo na secret. Na secret. Secret na aweza combien de kilomètres? 12 km. Ali 12 km. 12 km. Siko so ke oteka ozwa combien? Papa mosusu bako soma biso na ba 10,000. Mosusu pe bako soma biso na ba 14,000. Puis ya malonga sika ekoyeba na te. OK, 12 km aujourd'hui 14 000 francs. Au salaire na mbongo. Transport pe mpasi. Mbongo soki toke ingonga mosusu okendaki na 4 market. Basomi na prix ya moke, osalika mosala mo kampunda boy bénéfice ya malonga ezate. Kaka koyokisa nzoto mpasi. Ozana bana. Naza na bana mitano. Bana mitano. Papa na bango aza. Papa na bango azali. Bango nyonso bakenda na classe. Bango tu bazotanga. Kaka oya moke akotanga ta komela. Sko bana balia kaka na biloko. Bana balia kaka soki tosali mwa kwanga boye, mwa mpondu tolambi bana. Se manifester
bonne activité à l'élo vraiment tomi metela na maboko la solo tomoni fondation na biso ezali makasi eza bongo te oui na bomoko tokolonga na bomoko tokolonga na bomoko tokolonga tokolonga metela na maboko on a victoire et activité à l'élo to metela na maboko na merci, merci, merci. Nandenge pour se manifester dans l'activité à l'élo. Vraiment, dans mon fondation, dans mission Ezali Makasi. Et bien, les vacances, qui fondation et Sili. Donc, des fondations et Sili, des fondations Ezali Koko, parce que Ezali Kosenga, dans mission Nyosoboui. Bande Konoso, Bazali, na Bandaka de Sekli, Bolenge, El Congo, partout. Botika fondation, très beau soutenir fondation à Bino. Bobenga bandeko mususu baya ko sadere na fondation soko sadere na fondation te ngonga yango yo sadere na fondation osoki likambo ezali fondation ezali wana pona ko soutenir ba membre na ye toyokani vraiment ko tambusa sango ya fondation partout po tokenda liboso na makambo na biso ya fondation nakalisi bandeko nyonso basali marche to se marche na bango bozala ka place bozali moi loko ya mali lezoleka bazopesa mutu na mutu moko soki esili neti lelo ezalaki bonane na biso tokomeka mwikanya tokolia moloko ezali boye te c'est bon merci natombeli bino vraiment mokolo malamu bonne fête bon awa toza na fondation Chansard Ilumbe tokutani pona cérémonie na biso ya ko célébrer weza lokola Noël pe bonne année na biso yango touti marche pona ko motiver santé et to vandi pona ko zela ko kabola ma eloko ya bonne année na Noël. Bon ngai lokola moko ya membre ya fondation Chansard Ilumbe esengo pona ngai bato balobaki ke fondation ko kufa bato babaki te aende pona ba élection et marqué bateau et sepelisi ngai na ndenge to marché et na meli tozo ya petolia yango sepelisi ngai na activation pe motivation oyo président na biso Chansard Ilumbe aseli biso moko lelo bon pona bandeko basadere na hotel na fondation Chansard Ilumbe na ko bisa bango baya basadere bakozala jamais desi na fondation Chansard Ilumbe aza ko motiver aza ko activer aza ko lingate amona jeune a chômer do aza ko motiver ba jeune do esenga na ba jeune bazana no ba sadere na note baya pona ko sadere pona fondation Chansard Ilumbe komola ngai mama Clémentine tozwami awa epa ya fondateur Chansard Ilumbe en tout cas lelo to marchaki po ya ko sala sport ya sain ezalaki po ya marche de santé po ya kosepela ndenge tokomisi 2025 oyo po ya kosepela joyeux Noël na biso ko fete elongo moko na mwana na biso Chansard Ilumbe place moko en tout cas ndenge tozala ndenge fondateur azalaka na Kinshasa tozalaka bien mouvement na biso ezalaka malamu fondation na biso ezotambola normal na soki aza na Kinshasa na nzoto azali na Kinshasa me na molimo toza na place moko azosunga biso malamu tosengi pe na ba oyo basadere nanu te baya basadere ebele koyoka na sango te yaka omona na miso ngai komona nga Pasteur Berni coordonnateur ya fondation Chansard Ilumbe na province de l'Équateur. Objectif ya fondation na biso ezali ko soutenir santé ya bato eza ba maladie to bengi yango ba maladie préventive ekimaka na sport nde na domaine na biso to sepelaka kotambusa bato pona ko éliminer ba hypertension ba diabète et puis esungi biso na ko sepela nde to komisi suka mbula na ki fondation esali déjà deuxième année yangoyo mais avec de grandes activités. Imaginez-vous biso nga za pasteur na koyi ko sadere na eloko ya ba aventure te to ye poto soutenir ndeko na biso mwana ya mbanda ka za jeune alingi a relever sport azo relever makambo etali santé et ba projet belé au mona ki lobby to lekaki na 4 marchés différents to kaboli ba bassin lelo to tambusi bateau et bateau déjà ba meli ya mali to zoli alisanga et après cela entre bonne année na Noël
tokoede ba vulnérable bazwa tamo eloko akolia et tozali suna ba projet ya minene vraiment tosenga na bandeko baya ko soutenir fondation ya liboso toleka la ba centre de santé ezala bato oyo aumeli na hôpital to meka ko soutenir bato ko futela bango ba consultation ba frais à labo pour que ba leka na ba traitement assainissement ezala maboko na biso vraiment ezala makambo belé oyo fondation to salaka déjà message à souke eza boye tango akolala eza te bible lobi mikolo ya souke eza mikolo ba jeune mikolo balota ndoto ba jeune nde molimo ekiteli bango yango biso basale ya nzambe to traîner te to ya ko soutenir jeune oyo to tie maboko po kaka liboso amema biso développement. Merci beaucoup.